Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Okulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Le tribunal de paix de Ngaliema, siégeant en matière de flagrance, a condamné ce samedi 28 novembre 2020, tard dans la soirée, le prévenu Barnabé Milinganio à 3 ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 2 millions de francs congolais. 2 faits retenus par le ministère public à charge de cet ancien Kadogo: la menace de mort et offense au chef de l'État. Le tribunal a à cet effet ordonné son arrestation immédiate. Avant le prononcé de ce jugement, la défense de Barnabé Milinganio Ouamina a plaidé non coupable pour son client tout en sollicitant la protection du tribunal et le retrait de propos. Barnabé Ouimana a ensuite présenté des excuses à l'endroit du chef de l'État et auprès de Joseph Kabila Kabange pour le désagrément. J'ai entendu par la bouche du ministère public le concept offense au chef de l'État. Comme parent, je voudrais présenter mes excuses au président de la République, Félix Antoine-Tshisekedi. Je retire les propos qui lui sont offensants. Je voudrais présenter mes excuses au président Joseph Kabila Kabange pour les désagréments. Ce que nous apprenons sur les médias, oui, ça peut énerver quand vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire sur les médias, en nous demandant de rentrer avec lui au Rwanda et partout à la CPI. Je présente mes excuses au président de la République Kabila. Honoraire, président honoraire, sénateur à vie. Le tribunal de paix de Ngaliema, siégeant en matière de flagrance, a condamné ce samedi 28 novembre 2020, tard dans la soirée, le prévenu Barnabé Milinganio à 3 ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 2 millions de francs congolais. 2 faits retenus par le ministère public à charge de cet ancien Kadogo: la menace de mort et offense au chef de l'État. Le tribunal a à cet effet ordonné son arrestation immédiate. Avant le prononcé de ce jugement, la défense de Barnabé Milinganio Ouamina a plaidé non coupable pour son client tout en sollicitant la protection du tribunal et le retrait de propos. Barnabé Ouimana a ensuite présenté des excuses à l'endroit du chef de l'État et auprès de Joseph Kabila Kabange pour le désagrément. J'ai entendu par la bouche du ministère public le concept offense au chef de l'État. Comme parent, je voudrais présenter mes excuses au président de la République, Félix Antoine-Tshisekedi. Je retire les propos qui lui sont offensants. Je voudrais présenter mes excuses au président Joseph Kabila Kabange pour les désagréments. Ce que nous apprenons sur les médias, oui, ça peut énerver quand vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire sur les médias, en nous demandant de rentrer avec lui au Rwanda et partout à la CPI. Je présente mes excuses au président de la République Kabila. Honoraire, président honoraire, sénateur à vie. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Okulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.
la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongola nga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, oye nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 ya. Nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te.